Nzote na bino balandi ya Early Chikeva Kimbangu ba gros bisous bisika bozomi na bandako na bino na ye lisusu na bandako na bino na surprise moko oyo kosala bino bilengi kande na lobelaka bino ngambo lobeli na bino MK eloka makasi nga na kosaka te nga na lobaka toujours vérité pe ba info nga na pesaka bino esalaka ke non elongola bino ba stress elongola bino ba makambo ebele boyebi ka ndenge ezalaka saki bino lelo na ye kolobela bino place ni tozalaki na kati ya concert ya Thierry Mugler chanteur par excellence donc isala ngo ezalaka musika te ezali na la salle la boussole na limité na première wana nde bisiko nga nazalaki na ya kosala bino ba surprise on a kosepelisa bino ba bonne na biso ya Early Chikeva Kimbangu Bilengi TV. Donc pour yo zo bilengi aboy, il faut que yo s'abonner na kati Early Chikeva TV. Soko keno par-ci par-là, ah tant pis hein. Bon mon n'a pas cité poto sala ngo na balabala. Ata yo kino makelele komo na mabete. Oh boye boye non. Toza na balabala donc il epesa bino bilengi balabala na peza wapi tozande pa ya ba Early Chikeva. Bano basala komboka na potote. Même na Kina pe basala combo. Eza venu Lukwila numéro 82. Yango bozo mona lopango na bango ngoyo toza na balabala ngo bokoka bason ba makelele batu bazoleka eza te que non basali mabe non to ana balabala do bo comprendre. Sans plus tarder tozo kota na kati botala ndenge nini chanteur par excellence ndenge nini na lelisi batu ndenge nini na binisi batu ngamoko pe na zaki na do na binaki. Bolanda muneno te dona ningana ki vraiment ko sans plus tarder Babi Lukoki mema biso na kati total ndenge nini chanteur par excellence ndenga binisa ki biso Salut chers internautes, c'est la voix de Thierry Mugler, chanteur par excellence, donc vos messages déjà Goyoka. Ceux qui sont à la place où ils sont pour un événement, ils sont à Saint-Valentin, jour à Moureuse. Donc Thierry Mugler a zobeta lelo jour à Moureuse, donc jour à Batabolingo, donc jour à Bisso Batabolingo quoi. Donc ils zobeta lelo pour nous s'appeler ça ba mélomane na Bisso, pour nous s'appeler ça ba fan ya bonne musique au balingaka les Lions de Nova au balingaka Thierry Mugler chanteur par excellence tozobeta lelo bongo na les socles lelo to présenter ba titre album na biso ezobima kalate mais de toutes les façons bozwa single na biso ya générique au to benga kombo vie générique vie na kati moko ya kati album na biso les vents bozwa ngo déjà semaine to banda yi prévu fait to bisango journée nani mutu ya lelo mais makambo ezalaka ebele bani boyango topusi yango tobisango semaine oyo tozobanda oyo bayamba bongo générique na biso vie eza vie nyonso ezaka vie ozala mobola ezaka vie
ozala moto ya mbongo eza kaka vie, ozala moto ya pusu eza kaka vie, ozala mpe ovwandu eza kaka vie, ozala babenga bana njino mbambi, babenga bana nani ozala moto ya pusu dans lobaki, ozala Thierry Mugler eza kaka vie, ozala Thierry Mugler te eza kaka vie. Donc voilà, auto c'est ça wana eza kaka vie, vie eza kaka vie. Donc ya mwana bazela ba oyoka yango kala minute awa dans quelques jours oyoka yango. Donc c'est du lait, c'est du chicken. Donc voilà, onyo sangolo ba mwana ba cher internet ba mbote to lingi bino trop, Thierry Mugler alingi bino trop, nde bino pe bolinga ngai. Donc merci na batutu balandinga na ministre oyo lokola bato baza libanda lokola ba dombula de bundes lokola ba MC Le lokola ba net caprice 10 lokola ba Delar Biamana, lokola ba Pichukala, lokola ba Ben Willy les Gabonais, hein, lokola ba le Veto Chanvumbi, lokola lokola ba Zibele, lokola ba Frizes Tamba, lokola ba Zibele donc ba tutu ba lingara, lokola ba Tania la Fernandez, lokola ba Maya la Mendez, lokola ba Zebele quoi. Donc voilà, Banel Caprice 10 bon, lokola ba Charmadila, hein, lokola ba Via Delar Biamana, lokola ba Via Bobo de Mousso, ba record lokola nani ba Def Jelon zete mbongo, lokola ba Houston Moulingo, lokola ba Gestar Bilembo de Mousso, lokola bazebele lokola ba. Donc voilà, mbote na bana tuya Luanda, bana Ojaenda, bana Baz Kashimba, Bazuganda, Congolaise, ba DJ Yannick na Chetemba Luanda, tout ça na ebe awa na concert ba. Donc voilà, merci na bato nyonso balinga Thierry Mugler, ozela rendez-vous à ne pas manquer kala minute awa pour la mukaka na bon tongo bomoni ba mo générique vie melibino, omoni vie ezaka vie, ozala mobola ezaka vie, ozala moto mbongo ezaka vie, ozala moto pousse ezaka vie, hein, ozala nyos ezaka vie, c'est la vie. Check, c'est lait, c'est du chicken. Petit Fabo. La micro bien sûr. Au premier milieu. Voilà.
Rodi va te gagner Kuba. Parce que tu vas mouiller comme un voisin, souci est que tu vas soumis. Allez, et ça va être ça. Rodi va pas. C'est là qui va aller dans la chantier, qui va te gagner Kuba. Avant qui va mouiller comme un voisin, souci est que tu vas soumis. Il y a d'autres. Babone na biso bomoni kate hein to uti na kati bomoni ka ndeni maningisi biso yo so olalaki na palais profiter s'abonner massivement po yo mona bilenge ezalaki na kati kuno roninga na pe mwa muke na kati ya palais ça lo bien mais loko ko kamwa na koti na kati na kuti petit fabrigas donc azo yemba kaka lokola ye mo maestro eloko eleke linga ah nzambe botela makambo aboyi donc eleke linga fort Nathalie que oui, et ça fait na batu oyo vraiment que nzamba tsamo ba mayele mo na kati e bandaka bango de les bas âges. Ça te que na ki mukolo ka mbala mo ka bimisango non. Donc na bo mwana ko a o memango. Bozo mona bino mo ka petsa ndinga zo lia lisango donc personnellement ka na ye moko maestro Fabrigaz. Bo moni mabina ngoti. Na lo na sepe sabino. Ezaki chamoko donc azo yemba soirée moko ya kitoko soirée ya ba mouré. Yaya so zaka muro go zapetin o zala wana go s'abonner po yoka ba chan wana peso bilengi ngande na zabo na boya go lata na rouge yaya likamaro kamwa na kati na si ba bonner na biso bomoni petit Fabrigaz donc moi nazo lia lisangu a yemba nanya moko na le maestro Fabrigaz tala mwana ebandi na bomwana ya teke ba misunde ezalaka akoli nde ba masolongo ebimi non donc ye masolo ebimi ye vraiment de les bases donc azoke nango ok nango talaka yo moko dodo mvipe motema ya la patrona Erli Tike Vatimbangu dodo aleli abi ah ba petit befo bazana mikila to encadrer bango kotala petit nde azole lisango ezolekela ngai hein le roi Galliano abi nanga mima melekelinga na otala kaka no petit mukeboye mayele belé non to soutenir petit wana na bi que le roi Galliano ya ko sarate le roi Galliano Tike va ya ko sarate ya za muta mayele donc aza homme du parole oya lobi yango ande ya salaka et ku fete Patricia lisusu Tike va ye pa lobi su que non amima soirée ngo zeki toko zeki soirée ni na bi non boza la calme ezaki soirée des amoureux na bi que Eder Mbemba azaka mouré ye pasanga kite ko la place wana na bosani te dadi bateme na kuba na kati ya Ngola patron makasi boss de boss osa mima zala ye pasala ki abinanga mima masolongo pe kuna ngana zalaki na monya ngo ndenge zoke do bilengi sir bilengi ka ndenge zalaka bozo mona bino moko ndenge nini mwana ba chanteur nde bayembi ndenge batu nyonso bazalaki na bazalaki ya kosepela yango analingaki nalelela bino nalobela bino po bomona ndenge nini bamasolo yango ezalaka botala kaka papa BG Bilau motema ya mama Adel Chikeva ye pe lisusu alelaki abi babilenge bebonga na zana ngata na Congo menga na mikila me choix ezate lokwa bino bosabona na kati ya Erli Chikeva Kimbangu TV
yanga bozo vivre belenge ya boye oyo boye no ko s'abonner olingo ke na kuna tant pis biso to lobaka vérité biso to kitaka sur le terrain to boya ka o to zaka ba info ezoleka na mupepe non biso ma to kitaka sur le terrain na yeli bino po esala bino bilengi boyebika ndenge ezalaka na bosali te ye moko mama ya bana ebele mama Janine Chikeva mama aboti bana nyonso tu wana famille Chikeva ezali na maboko na ye mosopo ya mama aboti mibali ya bien aboti basi ya bien bano basali kombo do ye moko kutu mama abotama deja na masolo na kati ya libumwa mama na ye donc napesi bino ba gros bisous kande nayebisaki bino ke non tozali wana mpo na bino bye à la prochaine émission.